IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Oui, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde, à travers l'Internet, à travers notre chaîne EHP Media, topesi bino mbote mingi kolo apambola biso nzambe o asali biso ngolu ya komona na lisusu na numéro ya sika ya émission vraiment ngana sengi merci beaucoup parce que David azoloba que il est riche à bonté l'éternel vraiment izalaka esengo na koyeba ko partager lisusu makambo ya nzambe ndenge bible ezoloba là où deux ou trois sont réunis en son nom il est là au milieu de lelo nalingi te na présenter bino invité au tozana na plateau nalingi ezala vraiment surprise nayebi que je dis un grand merci na Nathan Mwamba Montréal les savoirs et la conscience de mes frères ye moko abimisa invité au tozana na plateau ya lelo ameka mpe kolakisa biso invité wana po toleka nanu tolakisa invité je dis un grand merci na bino nyonso bachrétien mpe bachrétien na amour oyo toza kolakisa vraiment yango ezosala malamu mingi nalobaka toujours c'est ça liloba o Christ atikela biso eloko moko Christ atikela biso tolinga na biso c'est ça l'amour alors invité na biso toza na ye na kati ya plateau yeyo tomoni le frère le prophète Aston vraiment kolo azwa lokumu makasi nayebi ke tozwaki vraiment tant makasi ya kosambela par rapport ya oyo ekomelaki ye tobelelaki nzambe vraiment ayeba kobundela ye nzambe azala na ye lokola alpha pe omega nzambe atelemela banguna na ye nyonso oyo bamekaki oyo bamekaki mpe kokanisa kufa na ye nzambe alongisi ye kaka nde makomi ezoloba ke il est le rémunérateur de celui qui le cherche nayebi ke bino bato bozolanda biso botondisami na esengo monene vraiment mingi ya makasi ya komona lisusu votre humble serviteur le prophète Aston Mbote papa. Oui, Mbote papa. Ça fait plaisir ya komona yo en forme boye vraiment ya komona yo na état mususu par rapport ya makambo to kokomela yo alors santé naza na posa oyebisango bana nzambe ndenge nini oza kose sentir. Oui, nzambe aza kosalisa traitement par la grâce de Dieu eza koévoluer la situation ezalaki très sévère mais nzambe na bolingo na ye vraiment aza kosunga biso. Madame Pazaki fortement menacée, donc Ghana, moi aussi, to Sibiraki, même chose, donc nous c'est ça, makina, on la mariage, tout ça, qu'a fait un soir religieux, de mon pas ça, mais Dieu est bon, n'a pas test positif, madame déjà totalement guérie, et Cécilie, et Ngapé déjà, Nzambo Songa à 85%, tout va bien. Gloire à Jésus, il est le renumérateur de celui qui le cherche. Madame déjà ça va, le goza les soutient dans d'autres, mais il déjà 85 à 95% déjà tu es bien que ils ont évolué malam en tout cas mon ayo kisama soni avant tout banda comme d'habitude Bible les sa biso ningi ça que en toute chose faut tuer bakoza Seigneur Jésus tout chaye liboso abana le kola alpha voilà pourquoi on a proposé prière et en haut yo au débité en haut voilà merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, le maître de toutes choses. Tu concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Par ton amour, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Très précieux Père éternel, merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné. Seigneur, ce moment glorieux, oyo, tu t'es mis encore, liboso ya peuple na yo, ko parler, na makambo ezali ko concerner le royaume des cieux. Toi qui disposes le cœur, les esprits des hommes, disposer motema na biso na tango oyo. Car les vérités spirituelles seront comprises par des hommes spirituels. Mais pour ceux du dehors, ekolobama comme ba parabole, afin que ba oba koyoka ba yokate, ba oba komona ba monate, mais ba oyo bazali destiné na bomo ya seko, epesamelaki bango bayeba mabomba mi ya bokonzi ya nzambe. Tika ete molimo mosantu amema biso na droiti na vérité na exactitude toloba kaka lolenge tomonaki oyo biso tokanisi te mais oyo nzambe otalisaki biso esika tomonaki a toloba a esika tomonaki b toloba b mpo bomo ye epesama na kati ya église po ete liloba na yo eakomplisaka toujours dessein na yo na se ya mokili tika ete mokano na yo esalama amen.
Amen. Merci beaucoup alors votre attention. Toza ko continuer séance na biso ya témoignage. Toujours sur notre chaîne EHP Media. Vraiment, tout yo, tous allons vraiment concentré parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur. Vraiment, tout lingi to bana to yo, place tozali toza présence ya Nzambe, Nzambe insiste à assister biso vraiment. Saint-Esprit azala wana pour que yo kaiko takati na yo po et sala misala. Voilà, merci Papa Ston. Tokoki kobandana biso. Voilà. Voilà, avant to banda tozali kotanga na mokanda ya Nombre chapitre 30, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que déclare l'Éternel, ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme aura fait un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Proverbe chapitre 20, le verset 25. La Bible dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Voilà, merci beaucoup. Je pense que na continuité, il y a témoignage. Na mikolo o euti koleka nzamba asungaka biso tozalaka koparle na prison moko ya enfer ezalaki chambre ya bato oyo batelisaka nzoto na bango baoyo bapakolaka baproduit cosmétique éclaircissant nde bato wana bazalaki kose retrouve na esika wana ezali dernier chambre oyo tosukaki mpe na kosera mpe na maloba ya suka oyo nalobaki ete ntango tozali kosala visite wana ekutaka biso au moins 351 jours. Donc chaque fois tobandaki kokende na Seigneur par jour tobandaki kovisite chambre moko ya enfer. Dans l'enfer a au moins 351 prisons, il y a tourment, il y a torture. Et pas oyo ba am baklasaka bango kolandisama ba crime to mabe o bato wana ba commettre na se ya moi. Bamiyibi baza na esika na bango ba impidique baza na esika na bango ba voleur bana donc partout wana baklasaka bato kolandisama mabe o bato wana basali na se ya moi nde yango wana tozali koyekola chaque prison oyo ezali kozwa bazwaka le péché le plus influent na masumu nyonso moto osali na mokili oyibaki ofingaki otongaki mais masumu oyo ezali le plus dominant na bapéché nyonso oyo osalaki nde yango ekozala destination na yo na chambre de tourment oyo baoketya ame na yo. Alors tomonaki ete na chambre oyo tobimaki ya baoyo bazalaki kotelisa poso ya nzoto na bango. Ces jours-là nous sommes rentrés à la maison comme d'habitude. Le Seigneur me ramenait toujours et ces jours-là lorsque je suis rentré à la maison nazalaki tellement tourmenté, je pleurais toute la nuit. Bon, na réalité wana ya komona le degré ya souffrance pe ya tourment o ezali na esika wana que l'enfer est insupportable. Le tourment o ezali na place wana ezali non na tikala ko mesurer yango te na souffrance ya mokili. Au-delà ya malheur, ya souffrance, ya punition, ya torture ezala kinde na esika wana. Alors ces jours-là, le Seigneur me dit que la nuit suivante, je reviendrai pour que tu continues encore voyage. Et comme d'habitude, je disais, Seigneur, je dirais au monde que l'enfer existe. Mais naligite kozonga na kati na esika wana. Esika wana eza redoutable, Seigneur. Na koyebisa bato mokili. Parce que degré ya moto, pe ya tourment o ezali na esika wana. Na mokili, souffrance wana ezali te. Alors, la nuit suivante, nde toyaki kozonga lisusu na kati ya enfer. Na kozonga na biso toye kozonga siko na chemin ténébreux wana na banzela wana ya molili alors que tozalaki déjà libanda ya chambre ya bato oyo bazalaki kotelisa poso ya nzoto na bango ezalaki ba
art moko ezali ko apparaître nouveau na intelligence na biso bato ya mokili. Alors que le Seigneur me dit que mes voix ezali au-delà ya ba voix ya bato ya mokili. Et nazali maîtriser te na conception ya bato. Oyo bino bokanisaka nga nazali yango te nazali. Mais nazali au-delà ya obozo kanisa. La seule façon ya komona elongi na ngai ezali kolanda avant loba na ngai. Makomi nde ezali kolakisa lolenge o ngai nazali. alobi ete place ya sentiment mpe ya baémotion esili kokota na kati ya église na ngai bomoi ekomi libanda ya lingomba nde na ntango wana toyei kotambwa na nzela wana molili. Alors une obscurité profonde ebandai koya na direction oyo biso tobandai kokende tozali tellement na kati ya ténèbre wana oyo na mokili molili wana etikala kozala te. Alors tobandai koaffronter sikoyo molili wana toza koya ténèbre molili wana ezalaki koya tozalaki toujours na kati ya batinel wana. Alors nakoleka na biso tobandai komona lokola balave de feu lokola bambula eza koarrose baame oyo na bandai koyoka bacri perçant ezalaki kopénétre kona matoi na nga ezalaki kouta de toutes les directions parce que ozoyeba te bato wana bamutu wana azolela liboso na yo na nsima na yo na mutu na yo na mokongo na yo. Donc j'attendais le larme et le cri à coller là de milliers des âmes. Alors que tout ça quoi avancer tellement que les ténèbres ezalaki makasi, je me laissais tellement attaché près du Seigneur et je savais que sans le Seigneur Jésus-Christ n'allingara encore kobima susu na esika wana tourmenté. Alors que tozali continuer la route tozali koya esika moko toyei kokoma toyei kokuta na carrefour moko ezalaki wana ezalaki na 4 directions oyo ezalaki komema na baporte ya badiverses prisons de l'enfer. Donc lokola bacarrefour ya moki ezalaki monene me ezalaki na batunnel sombre ezalaki mpe 4 oyo ezalaki komema na bacellule nyonso ya batourment epai bato bazalaka. Alors na chemin wana torencontraki sikoyo un groupe de démons oyo bazalaki na ba fossile ba arme na bango nyonso ba instrument de torture nyonso o babande ko kende. C'est comme si ba chasseur ndenge chasseur akindaka na chasse, donc bazalaki bien armé. Alors bango siko bazalaki très farouche na ba arme na bango objectif na bande ko kende à l'expédition ko torturer maintenant ba arme o bazalaki na kati enfer parce que kuna ba tout bazali ko souffrir à la fois batu wana bazozika na moto pe à la fois batu wana bazali torturé par des démons. Et dans le bas, que le Seigneur avait dit ceci, le diable en profite parce que son heure n'est pas encore venu. Il ne sait qu'il n'a que peu de temps. C'est la raison que ses âmes sont tourmentées par l'ennemi. Alors, des mots, on a les cabisso de toutes les directions, qui n'a pas formation, donc la forme moko inexplicable. Mais très robuste là, basimbaki ba epée basimbi ba mama konga basimbi pe ba arme mosu na mokito zakana ngote bamusu bazaki na forme lokola ba dragon bamusu pe bazaki kitoko makasi aza ko apparaître lokola ange moko, mais ce n'était pas des anges, c'était des démons. Alors là j'ai compris que le diable peut se déguiser comme un ange de lumière. Bango pe bazalaki na forme comme des anges, bane ko apparaître très beau, mais basimba ki ba épée na bango, ils allaient maintenant dans toutes les directions là à la recherche ya ba âme au bazalaki na lieu de tourment. Et c'est comme ça que j'avançais avec le Seigneur. Alors tu es ko zosiko direction o ezalaki na gauche na ngai. Le Seigneur habito ki na direction oyo, mais direction o ezalaki na loboko na ngai ya gauche. Nde to aki kokota siko na tunnel wana. Plus to zaki ko avancer, le Seigneur azaki ko parler na nga ko yebisanga par rapport ya tourment o ezali na esika wana. Alors tant que tozwi direction wana tobandi kokende na musika tobandi komona ouverture moko ezaki lokola porte moko ya prison, mais porte yango ya prison parce que ba porte enfer na yebaka déjà yango ezaki lokola porte moko ya prison, mais bakoma mais écriture bakoma ezalaki penza peu visible bande penza komona na penza bien te. Alors tant nazotala yango na musika na moni ete tant tozopusana, moi j'avais directement compris que ezalaki porte ya prison, bien que c'était effrayant. Ouverture wana ezaki ko dégager penza malheur, ezaki ko bangi satan tozo poussana tant ozomona ngo somona penza ke endroit ngo ezaki ko dégager la méchanceté, mais tant tozo poussana nga directement j'avais compris que ezalaki porte ya prison mongo. Quoi que écriture wana ezalaki vena visible était, mais tant on a bandi kotala yango na moni ke bakomi boye
bakomi prison wana ezali nini, ezali chambre de ceux qui ne respectaient pas leur engagement. Donc prison ya bato oyo bazaki kotosa ba engagement na bango te. Tango natali yango tellement que j'avais très peur. Le Seigneur me dit alobi nanga sengeli to pusana. Alobi nanga boy, l'heure de règlement de comptes est arrivée. Dis à mon peuple de régler leur voix, ainsi nde to bande ko pusana. Alobi te singonga ekoki, er ya ba règlement ya ba compte ekoki. Peuple nanga sengeli ba milengela. Jérémie chapitre 7 le verset 3 à 5, Jérémie chapitre 26 verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, je prends d'abord verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel repentira du malheur qu'il aura prononcé contre vous. Le Seigneur me dit ceci. Alors bien, il y a un règlement de compte et coquille. Lorsque Moutounion soit allé vivre dans ces amours, à rendre compte naïe et pas y a créateur naïe. Mais sur ces paroles-là, nettoie qui kokota sikoyo na kati ya prison wana. Alobi nanga été au komona ba tourment, ba plus grande tourment yakola oyo nanu omona te wuta otsila ki kosala parcours non enfer. Souffrance ya ba âme oyo ezali awa nanu omona yango te. Alors ouverture wana ki kofungwama. Et c'est comme ça que toyaki kokota siko na kati ya prison wana. Et tango sikoyo tokoti na kati wana topongoli toposer le connexion to se retrouver na kati. Alors on a intérieur wana nazaki komona moto ezaki kobuta de toutes les directions. Moto ezo yabwe, moto ezo yabwe, moto ezo ya pou. Lokwa bazo fula yango, lokola ndenge na ba film musuto talaka ba arme o efula ka so bazo beta yango efula ka moto. Alors yango pe place wana bande ko fula moto lolenge wana. Nazaki komona moto wana ezaki kobuta na toutes les directions. Alors on a dit comment on a pu biloko moi ezaki lokola banga ba grêle de feu ya moto bande ko kita mais bande ko uta dans le vide ezaki ko kita sikona kati esika wana ya tourment tourment wana ezalaki insupportable kolela de milliers des âmes bato bazaki kolela bato wana bazo ganga bato wana bazo sengo seku bato wana moto ezo uta boye ezo kita mabanga likolo na bango. Donc degré ya souffrance wana le Seigneur Jésus-Christ a bandé là. Alors un sang précieux a été versé sur la terre pour le salut de l'humanité. Mais à cause il y a désir ya mokili. Peuple nanga bazali lié l'esprit à vanité, l'esprit de la rébellion. Bazali ko s'attacher plus na babiloko oye sovaka bango te. Alors na tango wana to se retrouva ki na kati. Alors tant to se retrouva ki na kati ya prison wana. Alobi na kola ki sayo degré ba péché ya batoyo ba respectaka ba engagement na bango te eloko ni ba memaki bango aw. Na place wana to telemaki ndenge to kota na porte wana Yesu siko na droite nga na gauche na ye liboso na biso kuna eza fosse de tourment. D'autant bokoti awa eza lokola ebotelemi boye lubwa ko yango wana kuno zomona mabanga moto ezokwela batu biso place to telemi pembe na biso ezaki na piqué poto moko ya moto lokola libanga moko bien taillé. Alors ce libanga wana bakomi toutes sortes de délits oyo batu wana bazaki ko respecter ba engagement te basalaki na mokili et memaki bango na esika wana. Alors parmi wana bakomaki boye. Première chose, on a monaki ba commis place wana, batu wana ba kei esika wana prendre nini babi ceux qui ne respectaient pas leur engagement. 2. Ceux qui abusaient la confiance qui leur a été donnée. 3. Ceux qui ne tenaient pas à tout ce qu'ils disaient. 4. Ceux qui ne respectaient pas les délais de leur engagement. 5. Ceux qui abandonnaient d'assumer leur engagement. Donc, ezalaki liste ya ba crime oyo batu wana nyonso ba kometaki na mokili nde yango bakende ko se retrouver siko na kati na esika wana. À ce moment, le Seigneur me parlait, et quand le Seigneur me parlait, je regardais aussi libanga wana ya tourment. Alors c'est comme ça que le Seigneur a expliqué ngai conséquence ya ba promesse o nyonso bato bazwaka na mokili ba engagement bato baeba ko assumer yango te. Alors alobi nanga le temps est arrivé pour que Seigneur to visiter siko bato bazaki na tourment. Mo panti wana ezaki lokola escalier. To bandi ko kita place wana isana forme escalier.
mais ezalaki toujours potopoto moko ya moto ezalaki mpenza potopoto ndenge tozalaka potopoto so na bakinshasa oyo baplace oyo ezalaka marikage alors tozali kokita sikoyo na potopoto wana ya fe ntango tozokita tomoni place moko baklase yango boye lokola mabele babongisa bien place wana mais place wana ezalaki sikoyo moto na place wana mpe ezalaki lokola potopoto tokuti moto ya liboso bafandisi ye place wana bakanga ye bachaine na maboko bakangi ye croise boye bakangi ye mpe bachaine na makolo siko bachaine mosusu ezalaki lokola bafile barbele donc ezolingalinga ye na kingo eza kosere ye siko mabanga wana bagrele wana ebandaki kouta dans le vide ezokwela ye na motu ezokokwela azali kosenga secours alors ndenge file barbele ezalaki kobenda ye bademo mosusu bazalaki kotire siko de tous les sens bazobenda ye bamosusu bazalaki na epasola bazozwaka sexe ya kimobali bazopasolaka yango mosusu azalaki lokola na si bazoya kokataka ye siko munoko babitwa ozali koteni promesse na yo te bazokata ye munoko alors na bandi kolela na kotala ye lokomo azali kosouffrir tango amoni Seigneur Jésus-Christ tellement que kuna les âmes bazaki plus na facilité ya komona Yesu tango atali ye alobi na Seigneur abi Seigneur aie pitié de mon âme abi tourment oyo eza insupportable Seigneur s'il te plaît accorde nga opportunité nazonga na mokili pesanga kaka temps nazonga na mokili mbala moko Yesu ayebisi ye que il est écrit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Yo abizaki na confiance o bapesaki yo. Quoi que prometaki okosala susu acte wana te ya mabe, mais yo okosaki pe oniaki maloba na yo. Oyo confessaki yango osalaki te. Abandi ko supplia lobi Seigneur, ya nanga ayebaki na ete. Le Seigneur a lobi na ye, ezali trop tard. Le sort de tout homme est réglé après sa mort. Mbala moko Yesu abaluki atali ngai natuni nkolo asalaki ni ntango azalaki na mokili le Seigneur abi ntango azalaka na mokili yaya na ye ya mobali ya invitaki ye yaya na ye azwi ndako ainviteleki na ye aya kovanda na ye bakomi kovanda na yaya na ye alors yaya na ye azalaki soki ake mosala ya kobenga bakamarade na ye baye na basi na bango bakokota na ndako ya yaya na ye bakomi kosala bolingo mpe bamosusu bakomi ekoki kolala na mbeto ya yaya na ye kosaka barapport sexuel na ndako ya yaya na ye alors bato alopango kaka ndenge ezalaka baye kopesa nouvelle epai ya grand frère na ye makambo leki nasalaka na absence na ye ntango bayebisi ye avandisi leki na ye agangelaki leki na ye abitala ndako na nga boye makambo yo ozosala ye bosoto na ndako na nga nalingi te alors leki mpe asengi pardon ntango asengi pardon epai ya na ye alobi yaya limbisa ngai oyo nasalaki nakosala yango lisusu te alobi ntango aprononce liloba wana ngai deja nzambe nasali nini jugement na ngai bandi place wana lokola ye alobi ke akosala lisusu te je tiens compte ya bapropos nyonso bato balobaka Matthieu chapitre 12 voilà bon je pense trouver directement des versets ici Matthieu chapitre 12 le verset 35. Donc je prends au verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, on a tangu Yesu ayebisinga bongo, alobi na ye, ayebi nango boni, à cause ya maloba o ya pronosaki. Alobi yango wana déjà elakisi jugement. Ya alobi ke na ko répéter lisusu makambo yo te. Alors tangu yana kangelaki après mikolo, a reprenaki encore kosala le même vie. A continuer qui toujours na kati ya vie anda kwa yana ye. Mais malheureusement un jour akufaki à cause ya ko respecter engagement na envers yana été atena na ki promesse na été. C'est la raison qui a ko se retrouver na sika on. Après hier maintenant le Seigneur a tué koleka to bandi ko pusana. Tokuti mutu mususu chaîne e kangaye na lokolo ya gauche. Chaîne wana ezaki ko benda ye dans le vide. Alors on a tout ni Seigneur ya salinine. Mais le Seigneur m'avait pas répondu abandi ko yebisa ye. Alors yo zaki ko pesa batu ba promesse. Mais na suko zaka ko tenir ba promesse na yo te. Na tout ni kolo ya salinine azalaka makasi na ko promettre batu. Akomona mutu abengi ye ayebisi mutu ana koya kotala olobi na 17h
mais ayebi ke na motema ne sikana na kokena ngai te mais lokola ya prononçaki liloba ngai nazali contre la malhonnêteté il fallait tenir maloba na ye et c'est la raison ki azali na esika oyo ya tourment alors que tozaki kotala ye na nkolo pendant que toyei kotala ye tobandi koyoka na libulu mosusu na foso elandi ezalaki na ame moko azalaki na kati moto wana bandi kolela azosenga au secours Seigneur au secours viens m'aider Seigneur Jésus s'il te plaît Seigneur ya kobimisa ngai yokela nga mawa ya kosunga ngai alors tobandi tokei promptement sikoyo ntina foso wana ntango tokomi na foso wana tokuti moto wana azalaki kozika azalaki na gitare likolo ya motu na ye guitare wana ebandeki koganga justice 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 alors bala moko yesu abandi koloba na ye alobi toi tu as trompé mon serviteur alors que osalaki engagement sacré tu n'as pas respecté ce que tu avais dit à mes serviteurs ezali déjà trop tard le jugement est tombé abandi kolela alobi na yesu boye naza na mbongo nazalaki na mbongo ebele na mokili mpe natiki mbongo ebele soki opesinga kaka 1 minute nazonga na mokili nakokende na eglise na biso nakosombela bango bainstrument nyonso bakiti nakosala nakobongisa evre na yo accordenga kaka opportunité nazonga na mokili yesu ayebisi ye eza déjà trop tard le jugement est tombé alors natuni yesu ye asali nini ntango azalaki na mokili parce que ame na ye ezalaki na kati ya libulu wana guitare ezalaki likolo na ye ezoganga ezosenga justice ya nzambe alors bafile barbele ekangaka ye na maboko ekanga ye na makolo siko bafile wana esera ye partout na fosse na ye wana ezalaki na biloko moko lokola bacrochet soki yango mo ebandi kobaluka boye bafile barbele ebandi kosere ye ebandi kosere ndenge ezosere ye alors bafile barbele nde biso totiaka yango na mapango na biso ezalaka ya kosote mais wana ezalaki baklasa soki batia yango boye ezopasola ye partout ndenge azopasuka bankusu bazosopana alors sikoyo ye nde kolinga alongola gitare wana ezolongwa te ande kolinga alongola gitare wana ezolongwa te koto azolinga pupola bakusu wana azoloba nga nazalaki moto ya fieur biloko asali te elongwa na nzoto na nga alors na ye mona biloko moko lokola bascorpion bazaki kokota so na fosse wana bascorpion wana bazaki kolia ye partout bazaki kokota na kati ya libulu na ye et tourment na ye ezalaki tellement insupportable alors natuni Seigneur mbala moko yesu abengi mika eza déjà trop tard le jugement est tombé alors natuni Seigneur ye asali nini kolo abandi koyebisa nga au moment où tozali koobserve ye nabandi kolinga kotia maboko na nga comme si na retire ye na nde oloba Seigneur okoki mpe koretire na la fosse alors que maboko na ngai ebandeki kosimba te eloko te place wana alors nazali kotala mika wana abandeki kolinga ase abima na kati ya file barbele wana attraper le Seigneur azoba Jésus je t'en prie Seigneur retire-moi de la fosse alors le Seigneur abandi koloba na nga azalaka guinéen na église na bango pasteur na bango abandeki kosala appel de fonds tant que pasteur na bango bandeki kosala affaire de fonds ya construction pe instrument ye alekaki andimaki na église na bango ete ya koki kosomba guitare mpo na église na ye alobi ke soki nzambe asalisi ye aza na projet ya voyage azolinga voyager aleki alobi pasteur nga nazolinga na voyager soki nzambe na yo apesi nga voyage na kosomba guitare mpo na église na biso ve asalaka yango wana e pasteur ayaki kosambela mpo na ye nzela voyage efungwamaka te efungwami avoyagea na ye akoma kuna abosana promesse wana ya guitare nde mokolo akufaka un jour yango ayeki kose retrouve na esika oyo mais le Seigneur me dit promesse wana asalaka yango 50 ans na mokili avant kufa après 50 ans ayeki kokufa mais elaka oyo alakaka église histoire ya pasteur wana esabosana mais elaka alakaka guitare wana yango wana guitare wana ekoreklame awa na esika oyo lorsque eloko nyonso bolakaka le Seigneur me dit ceci chaque chose oyo moto aprometaka ezalaka kole na destin na ye soki olaki motu ete nakopesa yo $100 na destin ya vie na yo dans le monde spirituel eza enregistré na âme na yo ke yo tu dois na mutu moko $100 ezali dete oyo etikali na esprit na yo âme na yo ekozala libere mokolo ekosaki te na ve oyo osalaka et c'est la raison que
cet homme s'est retrouvé en enfer. Alors, tant que tu dans la fosse suivante, et ça qui a qui torturé ici par les démons, il peut à ça la v. L'église a un appel de fonds. Tant que tu as appel de fonds dans l'église, il y a les cagas andimans qui a coupé ça. Mais le problème est que surgir dans temps que et te délai au pasteur na bango asenga ki po bazaki na opération de construction de l'église. Délai na bango au pasteur apesa ka bango. Délai sali nini ekoki mais ya azwaki ba problème na musala. Mbongo fale bima ebima ka lolenge wana te. Alors tango délai leki ye asakitaka na engagement wana te. Après un temps bongo ekobima oli azonga akende ko réaliser ve wana. Ya sali nini akena ye albia essayer de les dans essayer les cas ndeve wana engagement sacré o ya salaka na kati église ya kondima ko pesa c'est la raison que mukola kufaki condamnation na li felo yango wana. Alors siko tango yesu azali ko expliquer ngai na moni ba demo di bulongo ezaki penza munene makasi ba demo ba ebisie boy tozali ko sunga yo po to sala o rappel po soki tango soko zonga lisuna mokili obosa na kalisusu te soko sala engagement yesu ko bande ko lela botika ngai na ndimi na kene ko bongisa ba demona bazui faire à repasser et le connaît zaki lokola faire à repasser babandi ko repasser na mutu babandi ko repasser babisi okobosa na lisusu te babandi ko repasser mbala moko balalisie na mesa babande ko pasole motema baso pasola ye baza ko pasola ye. Et je regardais son tourment, comment Zaki Kolela. C'était tellement insupportable. Le Seigneur me dit à mon peuple de faire attention avec les engagements sacrés. O bango bazali kozwana mokili. Baye te bangagement o bango basalaka. Bon moina bango ezali ko dépendre n'engagement bango basalaki. Alors tozali ko poussana. Tant tobandi koya, tobandi ko poussana, tozali ko tala batuana dans les tourments, des milliers de âmes au basaki tourmentés à cause ya engagement au basalaki. Nde to ko trouver 4 batu moko boy basaki ko tourmenté bango pa ba démon. Batuana basaki tourmenté pourquoi? À cause ya ba rendez-vous na mokili non accompli. Batuana na mokili tant basaki na mokibande ko pesa ba rendez-vous, mais ba rende ko respecter ba rendez-vous na bango te. Tokuti bango ba prince de démons bazaki ko torturer batuana. Pourquoi na moni mutu muso azaki na montre wana ekangame na mutu aw montre ne zobeta ezoganga justice a prometaka mutu apesi mutu rendez-vous lobi ke nakoya lobi na 17h et pas na yo, alors que lobi na 17h ngo akenda te atikala pe ko benga mutu wana te nde wana o yala kaka mutu akoya lokola tosaki engagement na ete yango montre wana et réclamera âme na ene sika wana ya tourment. Et c'est comme ça que cet homme Isaac tourmenté dans l'enfer pour ne pas avoir respecté degré à temps naïe. Alors que tu as avancé. De plus, tu as fait ça. Tu as ta place moko ba démon balati bilamba lokola ba docteur. Ba musu balati lokola ba mécanicien. Ba musu balati do balati ba tenir ba profession. Ba musu lokola ba sapeur pompier. Ba zaki de milliers de démons. Obasaki ne sikawana. Alors tant to bandi ko ya te ko kuta place wana ezaki lokola forme moko ya carré na forme wana ya carré de milliers de âmes bavanda wana na se ba demona balati lokola bata profession bango pe ba telemi ba simbi siko ba biloko nyonso ya profession oyo batu ba bizaka confiance na mokili ezalaki temps ya torture o ba demo sengela ki ba torturer batu ce qu'on a tout ni Seigneur pourquoi batu oyo balati lokola bata profession alobi balati bilamba o batu balata kala misala pona kolaksa ete batu wana musala ezali engagement bango batosaki ba engagement na bango te na misala o babande ko sala na mokili. Alors sengeli to pusana totala lolenge batu wana bazali torturer. Alors tant to bandi ko ya to koti place wana ba demo bazalaki to koti mbala moko na carré wana ezaki lokola nzela. Alors tant to kota ki place wana to eko kuta place ngo ezaki lokola mabanga moto dans un milieu de pierre il y a feu ezalaki place wana voilà nde to ki ko comme sika wana ezalaki skona ba mabanga moto. Tant que tu wana bademo wana le Seigneur me dit balati bilamba ya profession pona kolakisa bato ete bato basangage na misala ba o basalela ka ba fraude na misala na bango. Voilà, nous prenons le livre des Thessaloniciens
alobi ete bato esengeli bazala fidèle lorsque bato basengage na misala bato wana esengeli bazala fidèle. Voilà 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. C'est que personne n'ise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, na ce moment na place mabanga wana, tu ekokuta forme moko ezalaki lokola mutuka. Lokola mutuka na biso penza mokili, mais ezalaki lokola na forme ya Mercedes. Siko ezalaki karakasi kaka ya mutuka, donc mutuka ndenge ezalaka ese kufi nango, siko ezalaki na forme wana. Namoni ame moko azalaki condamné na kati, bazwa bakanga ye boye place volet ezalaka. Ekanga ye boye na tolo makasi boye. Azaki kopela wana na moto ndenge azozika siko na kati ya mutuka wana, azolelo secours. Namoni bambongo oyo tozalaka nango na mokili, mais ezalaki bafranc CFA. Bafranc CFA wana ekangama na siko na mutuka wana. Bafranc CFA wana ezozika te, mais bafranc CFA wana ezoganga justice. Mbala moko toyi na yoki le Seigneur dit tirez attention na yo na o mbongo wana ezoloba. Mbongo wana ezoloba boye. Abi yo ozwi biso, o détourner biso na voie na biso ya malamu. O komisaki biso taxi na yo. O dérober mukolo mutuka. Justice. Siko mbongo wana ezoloba kaka bongo. Alors j'ai pleuré. Natuni Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Mbala moko Yesu ayebisie. Alors tu vois le prix du mal que tu as commis. Tala lelo sort ya mabe oyo ekosibir na esika oyo. Si seulement oyokaka mungongo na ngai, ezali déjà trop tard. Pour toi, le sort ya mabe na ekokisami. Tu as été infidèle envers ton chef. Tala lelo sort na yo. Alors mutu wana bande kolela. Alors j'ai compris que mutu wana azaki mutu ya Brazzaville. Abandi koloba na kolobo abi Seigneur yokelanga mawa. Limbisa ngai na kozonga nazongisa mbongo wana. Le Seigneur lui dit ceci: lorsque mutu akufi, mabe na ye ezali réglé, asengeli afuta châtiment, azala pini na makambo ya salaki na mokili. Alors natuni nkolo ya salaki nini? Yesu ayebisi ngai azalaka chauffeur ya taxi. Azalaka chauffeur ya personnel. Abande kokumba mukolo mutuka chauffeur personnel. Alors siko bande kosala ndenge nini? Soki boss na ye tango mosusu omona tindi ya bia loko tikinga na musala zwa mutuka zonga na ndako zwa bana ke kotika bana na école. Ya bande ko profiter siko wana kozwa mutuka akomi na arrêt omona bat batelemi bon nena ko matane na tika na ngo liboso opesi moi quelque chose, et c'est comme ça que bande ko sa elango taxi. Or n'engagement na ye bazwaka ipa kumbaka kaka personnel, mais ya komaka siko ko sa ela mayele ya mabe na mutuka ya bato. Lokola respecta ki contrat na ye ya musala te. C'est la raison que âme na ye ezali tourmenté na kati ya mutuka oyo, et pona ye le jugement est tombé. Après ye na ekomona mutu muso bande kolela na place wana azobina azoloba bi nakozongisa mbongo nazwaki, nakozongisa ba oyo, nakozongisa mutu wana zaki na babiye batiki oyo batekelaka biso na mituka. Siko babiye wana ezokangama na nzoto ezolela justice. Natuni Seigneur ya sali nini? Azalaka receveur na mutuka ya bato. Alors na ki receveur na ye lokola chauffeur avandaka liboso, Yesu azoteka biye moi azalaka na babiye na ye na poche ya ye moko, abanda koteka babiye na ye personnel moko omona ateki babiye ya mosala, me ateki mpe babiye na ye azwi mwa quelque chose, mbongo wana ya kozonga na compte na ye moko. Or chauffeur oyo atiaki ye na mosala wana ki receveur atiaki ete po ye atekaka babiye personnel, nde mbongo wana yango wana ezali condamnation na ye na enfer. Et quand le Seigneur m'expliquait, tozalaki kotala ye azalaki kosupplier le Seigneur. Mbala moko abandi kolela, abandi koyebisa Yesu, alobi chauffeur na nga azalaka motema mabe, chauffeur na nga azalaki motu mabe, mbongo abandi kopesa nga ezalaki insuffisant. Kolo yo yebi ke biso ba receveur tozalaka na biso na salaire te na fin du mois, quand nde tosalaka par jour esengeli tozwaka part na biso.
Alors nga vi ba responsabilité oyo nazalaki nango bana esengeli balia il faut nasunga bana bandeko na nga mpe lisusu chaque jour il faut tolamba nafuta mineva nafuta ndako. Alors mbongo ya mokio na bandeko ozwa wana ezalaki insuffisant. C'est la raison ke na bandeko teka mwa quelque billet na nga oyo po esungaka nga mpe na babesoin personnel na ngai. Alors le Seigneur lui dit ceci, alobi mwasi na bana oyo yo sacrifiaki bomoi na yo mpo na bango baza lelo wapi na yo na esika oyo ya tourment. Malgré abandaki kosiplie yesu ayebisaki ye azalaki korépéter toujours même parole que ezali déjà trop tard, le jugement est tombé. Peut-être yo mpo ozolanda nga osalaka bamagwi na mosala kozwa biloko ya mosala kozwa biloko ya bato bapesa yo mosala responsabilité moko quelconque okoma koutiliser fraude na kati ya mosala wana bapesa yo, alors que tozalaki encore koavancer parce qu'on était là pour visiter bato wana nyonso bazalaki na esika ya tourment. Alors ntango tobandi kopusana tokuti mutu moko place wana bademo bande kotourmente ye na clé de roue. Bademo wana bayataki lokola bamécanicien babandi kobape clé de roue na mutu bazobamba ye parce que plus bazobamba ye mutu na ezopasuka, plus bazobamba ye mutu na ezopasuka, plus bazobamba ye mutu na ezopasuka abande kolele epai ya bademo wana. Le Seigneur alobi na ngai yoka ye makambo nini azoloba na bademo wana, azoyebisa bademo wana boye bozwa clé oyo bokende kozongisa yango mpa mokolo nango. Malgré bango bande kobambe clé de roue azalaki na clé de roue mosusu ekangami na mutu siko clé de roue ndenge ekangami plus ezofina ye plus azopasuka place ya clé de roue ezokanga ye plus azopola lisu place wana nda bande kosiplie ntango azalaki kolela azoyebisa bademo bozwa clé de roue bokende kozongisa yango epai ya mokolo nango. Bademo wana babandi koseka ye bayebisi ye bo bino bata mokili boza vraimen bazoba, bayebisi ye salaire na yo na clé de roue oyo yibaki ekokani ata te. Tala lelo esengeli to torturer yo, il faut to châtier yo lolenge oyokisaki mokolo clé de roue opasi ntango yo yibaka clé de roue na ye yo mpe esengeli to torturer yo lelonge oyo. Alors ntango natali ye abande kolela bozwa clé de roue oyo bademo yango tellement bazalaki bagéant bazalaki na bapati na bango tala makolo na bango milai emata boye makolo na bango esala lokola forme oyo boye etelema sikoyo boye bazozwa baclé de roue bango bazalaki nango ezalaki lokola monene boye ezalaki mpenza na forme yango ya monene siko bazozwaka clé de roue wana bazobamba ye mais oyo ezalaki na mutu na ye wana ezalaki kokole na nzoto na ye ezalaki kaka mesure oyo biso tozalaka nango na mokili siko ntango bazobamba ye ye azopasuka bazobamba ye azolela azoloba bozwa clé de roue bozongisa bozwa clé de roue bozongisa bayebisi ye yo lokolo oyokisaki mokolo mosala pasi biso mpe tokoyokisa yo pasi nzambe na bino aloba na bino teke boza honnête na vie mais yo ozalaki moto mabe esengeli ozala châtier. Alors bazalaki kotortire ye. Alors natuni Seigneur nini asalaki ntango azalaki na mokili. Le Seigneur me dira azalaki kosala na garage azalaki kozwa salaire ya malonga na kati ya garage bazalaka kofuta ye mais ye mosala ezalaki koyibaka ayibaka clé de roue na mosala et c'est la raison que amna ezali torturé na esika oyo. Alors naye komona motu mosusu azalaki torturé na esika wana bademo azalaki kotorturé pourquoi azalaki na baseringue ezalaki kokangamakanga na nzoto ye azalaka munganga mazaka koyiba biloko ya hôpital koyibaka batonga na mosala et c'est la raison que ame ezalaki torturé. Alors au plus loin que messieurs peut voir bazalaki komona de milliers ya bato bazalaki tourmenté na esika wana. Naye komona mwana mwasi moko bazalaki na kati ya libulu azolela alobi botika ngai botika kotungisa nga abande kofinga siko tobandi koyeba te eloko nini ya bande kofinga. Le Seigneur me dit esengeli to avancer tobandi koya le Seigneur nayoki kaka yesu agangi alobi na yo mpe ozali na esika oyo ntango tokomi mpo totala ye naye komona ke na kati place azalaki lokola na kati ya libulu moko ya mafuta. Alors azalaki lokola katikati boye baparti na ye ya se ezalaki kosemble comme si ezalaki ya kozika sikoyo nzoto na ye ezalaki kopasuka bapota mais ezalaki na baepise yango ezalaki na milangi baepise yango ezalaki kokangama ye na nzoto sikoyo ye abande kofinga baepise wana ezalaki kolelaka yo ozwaka biso mpo na nini oyibaka biso mpo na nini. Alors ntango totali ye yesu atali ye abandi kolela atuni ye yo mpo ozali awa abandi kosiplie Seigneur abandi kosenga pardon mais yesu ayebisi ngai omoni mwana mwasi oyo
azalaki kovanda na États-Unis d'Amérique na ville moko babengi yango Arizona. Azalaka wana alors mwana mwasi wana azalaka kosala na épicerie moko kuna. Alors azalaka soki ake mosala ya bande koyiba mwa quelques épices akoyiba yiba ngo akotia ngo ndeti mona baemballage na ye personnel akofungola baboîte okomona longoli baboîte mosusu ya mike akomona akozonga amemi yango atie nango na ndako na ye nde azalaka koyiba épice ya mosala. C'est la raison ke azali awa. Alors na ntango wana abandi kosiplie ye mpa bande kolela yesu ayokela ye mawa ayebisi yesu kanisa ata nazalaka kosalela ona évangélisation nazalaka koteya sango malamu mobali na nga azalaka mosali na yo nasutenaka evre na yo bato ebele babongola mitema mpo na ngai. Yesu ayebisi ye bosantu boyenge bene ya moyenge bene kobikisa ete mokolo ya kosala lisumu. Ézéchiel chapitre 33. Voilà, la Bible dit ceci. Ézéchiel 33, verset 13 à 17. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend les gages, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit le précepte qui donne la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis sera oublié. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Amen. Natango wana ya bande ko le regretter, ko rappeler le Seigneur ba œuvre malamu asalaki na évangélisation na roté a sango malamu mais Yesu ayebisaki ete boyenge beni ya mosantu ebikisaka ete mokolo ya kometaka mabe à cause ya bepisa zai koyiba na tuni Seigneur pourquoi azapini. Le Seigneur alobi na ngabo pona contrat na ya musala balobaki ete eloko ya musala ebimaka te ekende na ndako lokola ya zai ko tia maboko na ye na biloko ya entreprise. C'est la raison qu'Azali se retrouver dans Sika Oyo et tourment. Ainsi, c'était des milliers des âmes autozaki qui avançaient, comme on a un tourment, il y avait aussi des milliers des âmes au Bazaki ne Sikawana. Et là, je pense que tu vas continuer les sous chambre à bateau. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Tout comme Nasuka témoignage vraiment. Alors papa merci beaucoup ndenzamba pesio lisusu makasi ya koyeba koédifier peuple naye bénéficier na oyo yoza nango na kati ya motema vraiment kola pambola lisusu mingi po tembala simba toyeba lisusu kokoba na 10e partie parce qu'il y a les ezali 9e prochainement tu reçois 10e partie. Alors moi numéro à contact pour na bandeko baza na posa peut-être ba fortifier yo na ba parole na bango na ba prière. Voilà, avant na pesa numéro na lingaki bien que tu continuer chambre oyo mais déjà na partie oyo bandeko bakolanda na conclusion tant na tunaka Yesu avant na sisa chambre de Seigneur na suka lobanga soki batu basala ba engagement na mokili aprometaka mutu eloko alakaka boye na musala zwa eloko asala boye. Le Seigneur me dit ceci pona bato basala ba engagement on a salaka vene église on a prometaka ndeko na ngamo na kobengiso na poto o na kostangisa mwana na yo mutu wana lisumu ne kolimbisa manienge nini esengeli akokisa promesse oya salaka soka zwaka eloko ya bato oya bande koteka na musala ya bato ayibaka eloko ya bato esengeli azongisa eloko wana o salaka vene église lolenge muntu wana guitare ve wana esengeli wa accomplir ve wana tukoka secret ya bandeko mosusu ope bango ba se retrouvaka na esika esengeli wa accomplir promesse oyo salaka pe okobakisa 1/5 likolo ya promesse wana
soko prometaka mutu eloko osengeli accompli oyo la kaka mutu wana. Ainsi c'est comme ça que ce péché sera pardonné. Tu chercheras un homme de Dieu o akosambela pona yo, okopesa offrande wana ya miséricorde pe okopesa epai ya mutu oyo la kaka promesse, la promesse oyo la kaka. Voilà, numéro ezali plus 243 82 26 82 371 plus 243 82 26 82 371. Mais pour pena bandeko batuna kinga dans soit nga ba mona biso ko sambela ba prière wana tozaka vraiment na o ezalaka disposé ya kolanda makambo etali église ba kilt normal wana ezali kaka Adam Ministry TV kuna ndio omona plus o ezali ba programme ba kilt ba prière nyoso batu ba sengaki po balanda ka pe ba priaka. Merci. Voilà, merci, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous tous, vraiment. Dans le bara, toujours dans la délivrance, il faut considérer des parts. Il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Aujourd'hui, la délivrance, nous avons Mikakata no balé en famille, il faut y reprendre conscience. Oui, bah, il y a les cas dans les passés. Dans la délivrance, nous avons la réparation, la restitution. C'est-à-dire, mon seul ensemble a ressemblé à la peau, mais ce qu'on réparait, au sali restitution, alors peut-être il y a un monde qui condamne le lobby. Voilà. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes, Europe, Amérique, Asie, Océanie, pourquoi pas, dans la République démocratique du Congo. Vraiment, nous avons un peu Alpha, Omega, merci beaucoup. Vous êtes toujours scotché, branché à travers notre chaîne EHP Media. Vraiment, tous à la brancher toujours quand on est au message et pourquoi pas tous s'abonner à la chaîne. Je dis un grand merci à maman Déborah Miezi, un grand merci à maman Francis Kampoka et pourquoi pas la servante de l'Éternel Noéline Mpoka et puis maman Nyos, maman Chantal, Isabelle et pourquoi pas je dis un grand merci à maman Geneviève, maman GH et à papa Osé Amani. Merci beaucoup maman et puis Basala Nzambe Nyos, prophète Jonathan, papa Rekimos, papa Sami Lukao, Basala Nzambe Nyos et EHP Media. Vraiment Nzambe a continué à combattre la bino parce que tous on a posé la bino et puis Nzambe après sa bino toujours makasi ya koyeba kolesa pepe dédié comme d'habitude pour na kosukisa. Je dis un grand merci à Montréal Nathan Mwambale, savoir la conscience de mes frères. Yango sali biso boito sola na prophète Aston tolé sali sous pepe dédié. Merci beaucoup à vous tous ndenge to mesana toujours kolo asuksana solo kola Omega. Merci prophète Soko Sambela. Merci beaucoup. Je dis aussi merci na bana nzambe nyonso basala nzambe ope basoutenir kinga pe bazo soutenir na ba prière nzamba pambola bino. Merci éternel Dieu de grâce obanda kina biso po komisi biso na soka Seigneur. Yahweh biso tozali ko sakite na devoir oyo pesa ki biso. On oublie tes sentinelles azali ko sonner trompette oya kotika la cause la persuader te pour changer voix naie à cause de la responsable makila na aimé soki sentinelle oya moni danger à l'obité peuple wana bakokufa na mabepe sentinelle à cause de la châtier. Ainsi Seigneur le lon azali pire na makila ya peuple na yo na sili kotali sabango avertissement na yo par rapport ya engagement au bato azoka na se ya moi tika été éprouvé bon moi na mitema ba oyo yo bongisi ba bongwana ba oyo préparaki dès l'éternité ba yeba yo nzambe ramener conscience na bango na droite. Ainsi béni notre chaîne EHP Media, soutien mon évolution et kende liboso soutenir pe bango na travail oyo bazali kosunga sango no ekende musika pambola bango. Amen. Amen. Quant à moi je vous dis bye, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.